À partir il y a les lots, jeunes sont déterminés. Ceux qui ont été mandoki, bongama, et la guerre il y a Goma na Rwanda ou il y a Est na Rwanda et la guerre il y a Congo, il y a République démocratique du Congo na Rwanda. De l'autre côté, parce que le pays, le septembre, le budget de zone. Na kosenga na bino bilenge tozala na mot d'ordre moko tosenga bamoyen bakotia na défense nationale badimine bamoyen mosusu bisika mosusu kotia bongo na défense nationale. Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé. Je n'avais pas le temps d'aller me changer, donc j'ai dit écoute, je viens à la fin, je viens comme ça. Central.
na biso. Oh Congo mboka na biso. Congo mboka na biso. Une fois de plus, Baimboka, Bakomi déterminé, Basiliki. Nai, Naza Ateponako, Lobatine Sangisi Biso. Moi je vais faire l'introduction et ensuite, Moko na Moko à Kolega Nesikoyo. C'est le programme où ils allaient établi. Rencontre Lelo, c'est une activité, une manifestation organisée purement par le mouvement citoyen. Nos alliés Beléawa, Lucha, Namoni, Filimbi, Etia, Namoni, Synergie Millénaire, Forum citoyen, les indignés, APC, les Congolais debout et autres. Nos alliés ont manifesté colère Nabiso. Et nous, comme d'habitude, dans notre sangana tobandaka na animation pour na collecter tozali déterminé et prêt pour la bataille. Raison pour laquelle tosangisi biso asiko tosala voie cercle. Oyo symboliser unité, cohésion et solidarité ya peuple. Oyo tosali. Yambo akobanda, permettez-moi ezali lisanga ba congolais pe tozolo bela congolais. Na kolinga to banda na hymne national nzembo ya mboka na biso nzembo ya lokumu ya kozala congolais tokoki koantoni hymne national na biso debout congolais i parole na bazali na programme pe to bana kokoma na suka nzembo to banda nango eza ya moke c'est simple manifestation eza mpona koencourager komotiver nos forces armées nos vaillants soldats basali na front. Ezali d'un moto et marana cité mais l'autre qui doit dire comment faire des c'est pour te motiver par mon thème ça faire des soyez boumae faire des est-ce que tu vois ça là moi tous ensemble faire des soyez boumae faire des soyez boumae faire des soyez boumae spectateur Congo vivant, viva! Mais écoutez, Congo vivant, viva! Congolais vivant, viva! Siko tokana balabisa to viva, viva, tolingi kimia. Congo vivant, viva, 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 tolingi kimia. Siko tokana balabisa to tokan viva, viva! Congo viva, viva! Congo viva, 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 viva! Tolingi kimia na este. Notre bandeko RPZO kende makambu ya parti politique ata batu mingi bayebi que c'est les défenseurs du pouvoir mais toye awa pona ko défendre ya Congo et la sengi la biso nyonso tout tous ensemble tous à le cambe social pona ko battre la mabele na biso et na soutenir ba FARDC un militaire nyonso tout oyo aza déterminé pour la ça
guerre oyo ezala des années. Et na félicité gouvernement en place oyo bazwi lisusu volonté politique ya kosilisa bituma oyo. Vraiment na kosenga na biso nyonso tu soki FARDC eza mokie kuna biso bachaine mpe toza awa bapesa biso mandoki tobunda na Rwanda tozalaka te kaka soki soirée ezali nde tosangani ebele soki pique-nique eza nde tosangani ebele il faut tobatela mabele oyo biso toza baguerrier ya mboka oyo bave wana deja basali biso bachaine nde faut tobatela mboka oyo mercredi oyo biso nyonso tu tozala lokambe social mpona kodefendre mboka oyo toboyi barécupérateur politique barécupéré journée wana abi. Président, bonjour. Bonjour Ndeko. Juste un mot pour la journée à l'élo. Bon, on a sepeli vraiment comment on a des jeunes congolais basangani pour défendre ma belle na biso et ça n'a vraiment sengo et na rosenga ko sangana lelo et sukaka boite faut que ndina suka poto ko sa petit Rwanda na M23 vraiment na za le ngonya mingi ezali parce que ah to ça la couleur politique té to sangani biso nyonso tout pour bato mingi ba yebi ki passé que c'est les défenseurs du pouvoir c'est les guerriers du pouvoir en place mais awa toye makambo ya ko défendre ma belle na biso. Donc, nous avons vraiment des gens qui ont été surtout déterminés. Et sont en liboso yango wana. Vous comprenez? Question sur les alliés. Bête ba question surtout à partir il y a les lots. Jeunes sont déterminés. Ceux qui ont été bête mandoki. Bongama eza guerre ya Goma na Rwanda te. Ou ya Est na Rwanda te. Eza guerre ya Congo ya République démocratique du Congo na Rwanda. Namoni ba musiciens vous êtes calme, hein? Et les politiciens, vous êtes calme. Ma pasteur, vous êtes calme. Ah bon? RDC, viva! Viva! Andekoya Est, viva! Viva! Congo, viva! Viva! Tubekela Bakuya Est, Maboko, Bandekona Viva! Omekela Bakuya Yasuka, merci mingi pour la mobilisation et salami lelo la vision de la Congolais. Mobilisation et salami pendant seulement 2 jours. Mobilisation et salami mingi na monoko pe na litoi ya Congolais oyo aza na Kinshasa pe oyo aza ailleurs. Mobilisation et salami mingi pe na réseaux sociaux. Mais Ondimi Oya Awa Pona pour soutenir FARDC n'a pas de collaboration Est de Domi de la mission
tozozwa question oyo ya este neti maseki me tolingi koloba oyo eloko oyo ezoleka na mboka na biso na parti este ya mboka na biso congolais nyonso il faut akoma kozwa yango au sérieux lobi mokolo ya dimanche bamama bajeune fille bilenge neti biso bazalaki violé au nombre ya 19 personnes 18 personnes lobi tango biso tolali na bana na biso na basi na biso na mibali na biso babomi plus de 20 personnes na este ya mboka na biso tango biso tozawa na Kinshasa tozoseka tozomela tozosala makambo nyonso eza na bandeko na biso oyo baza na kati ya zamba parce que bakimi guerre na kati ya baterritoire na nord na sud Kivu mpe na Ituri pendant que tozoloba awa eza na bana oyo bakomi baorphelin bakotikala koyeba famille na bango te parce que babomi papa babomi mama babomi banoko na bagrand frère pendant que toza awa tosimbi babougie na biso tozoloba ezali na barebele oyo bazozwa barichesse na biso bazozwa baminere na biso bazozwa baor na biso contre volonté ya peuple congolais. Est-ce que tokoki kondima yango? Est-ce que tokoki kokontinue kosupporter yango? Makambo nyonso wana ezosalama malheureusement avec l'appui, soutien ya bapeuple voisin, pays voisins, notamment Rwanda, Uganda, Burundi, na bandeko nyonso oyo baza na est. Deuxièmement, makambo ezoleka na mboka na biso ezosalama avec la complicité, les silences ya communauté internationale. Soki bango baboyi kolobela makambo na biso, soki bango baboyi kosoutenir biso, bango wana eza ba grande puissance. Est-ce que tokosundola mboka na biso? Est-ce que tokotika bandeko na biso à est bakufa? L'enjeu à l'est du pays ezali enjeu moko. Tozoloba yango lelo devant le monde entier. L'enjeu à l'est du pays ezali volonté ya ba pays voisins pour na kokata Congo kozwa une partie ya mboka na biso ko annexer na Rwanda. Est-ce que tokondima yango? Makambo ezoleka na este ya mboka na biso ezali mpona bazwa Kivu nord na sud Kivu baterritoire eza na richesse bakomisa yango baprovince ya Rwanda babenga na bandeko na biso tokondima yango yango wana tolobi boye mpona nasukisa message na ngai ya biso lelo tolobi boye soki okundeli mboka na yo te voisin akokundela mboka na yo te ba-FARDC oyo bazokunda na front baza na basi baza na bana bazali na banoko baza na basemeki bazokufa na este mpona kosauve ekolo yango tolobaki lelo toya biso nyonso awa Congo défense du peuple congolais. Volume. Parce que toyebaka mikolo sur la hymne nationale que nous allons unis par le sort, c'est-à-dire que moko na biso eluti na histoire na ndenge tokutana tozali mboka moko na kodefendre mboka oyo etali couleur politique te etali bakamp politique te soki tozali na parti moko oyo ezali ya bakongolais nyonso ezali Congo yango nasepeli mingi okomona ete bilenge nyonso lelo bamouvement citoyen basengi tokokutana awa po na kolakisa na molongo mobima mpe na peuple congolais ke tondimi ata moke te mayeba koleka na este me na kosenga na mikolo ezali koya na nsima biso bakodia mboka
bato nyonso bilenge batata bamama tobengana toza miso mingi na matali kobongisa arme na biso parce que tokoki lelo kozalaka kolela ntango nyonso te kobangisaka mai ya miso te tozali mibali tozali na mboka tozali na makasi tozali mpe na bomengo esika bomengo ezali banguna bakozalaka kobe na miso mpona koya koyiba bomengo wana soki tolingi lobi ezala te mboka moko eleka ye na makanisi te akoki koya kotambola na mabelo ya bakoko na biso esengeli na makambo ya arme totelema lokola moto moko po topesa arme na biso makasi bapesaka arme makasi na nini na kopesa ye bamoyen tokozala te na arme topesaka ye 400 millions de dollars eza ya kokoka te yango biso oselaka tokitisa mbongo tokotya na makambo mosusu soki arme ezali mpenza priorité na kosenga na bakonzi nyonso kouta na président de la république na badepute na basénateur todiminue train de vie ya bainstitution po soki arme na biso akomi na budget ya 1 milliard de dollars par an basoda na biso bakozala teke batambolaka na bandoki ndenge moko na barebele arme na biso mpe ezala arme ya monene epuis bozali bilenge ifo boyeba na histoire na biso ezali ndoto te arme na ntango ya force publique tokotaka mpe na rwanda wana biso tolobela rwanda na baallemande arme na biso na ntango ya mobutu esali baopération militaire mpona kozokisa kimia na Tchad kozokisa kimia na Rwanda mais lelo tokotelema parce que mbebe ye lobi tokolala lisu tongi na septembre awa budget ekozonga na kosenga na bino bilenge tozala na mot d'ordre moko tosenga bamoyen bakotya na défense nationale badimine bamoyen mosusu bisika mosusu kotya mbongo na défense nationale parce que soki tokotisa moyibi na ndako toyebi kobatela monengo na biso te jamais monguna ye akobatelaka ekolo na biso jamais bapays voisin bakoya kosala sécurité na biso sécurité na biso ezali na maboko na biso me ngai naza na confiance nayebi te lokola tosalaka ngo mpe na histoire lelo mpe tokokobandela ngo lokola ke Congo azala na arme moko ekobatela congolais na ekolo na mabele na biso me kasi kotika te teni ya mabele ata moke ekende epai mosusu bakoboma biso bakongolais nyonso te na suka napesi bino merci mpona initiative oyo ezala ebandeli me tokontinue lokola merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.